monene on a révélé les secrets de l'étoile. OK. Bato belé bayi bakate makambo étoile était à makape na ba église té bato bakanzango makambo magie tala makambo étoile té bondoki mambo étoile banana Bible nzambe ebisi Abraham alobi Abraham oyo aza papa na biso ya kondima Abraham ozana poso bota tala likolo tanga biloko nino zomona kuna minzoto Abraham abandi kotanga akoki kosilisa kotanga mimi ya nzambe ba chrétien ba fidèle makama monzoto soki pasteur na bino zo occasion kolanda yango te landa yango na nzela na biso pour comprendre makama monzoto eza magie te c'est ça komisa biloko wana te non c'est Dieu qui a créé toutes choses là le quoi ezali makambo ba loge OK mais eza makambo ba loge te toujours révélé. Et ça, la révélation de l'ensemble est-ce que oui que non? Ce qui est enlèvement salami na lola to banolia, mais matin on était à matin l'église, colia et kozala. Pas ça to bansani. Oh. Si quoi? On a moi entre parenthèses na fungolia. Pas ça to banolia. Na lola to olia. Na lola to olia. Colia ezali. Ça na ba lien, même ba pasteur. Yes. Bazan ba lien, le roi pasteur pétage. Azan na lien. Pétage au Monawana. Il y a ma casse. A comme pasteur. Il y a des lignes, c'est ma voix. Tala lien zozongi sa yesima. Mouta comme pasteur, mais lien zozongi sa yé. Mais docteur, soyez sérieux, mais docteur. Il y a des lignes, ça tourne, ça va ça démarrer. Nazol baboyi. Il y a des lignes, ça ça va bikam. Na etala maman. Il y a des lignes, ça ça va makambo. Maman, tikabiso. Jusqu'aujourd'hui, à prophète des nations. Tikabiso to mais histoire to kobungi sangote mais quand même on sait dans Zambie la Bible dit mieux la Bible dit yoka maman Judith. La Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Yo bien ça manque yona ko fabriquer miracle. Mankiona. Le rôle la pasteur moko, ya ko mutu, ba yoko na mutu, alati plâtre, allez, ba ki ba lati plâtre. Ba lati plâtre. Plâtre l'équipe nza. Plâtre l'équipe nza moi une semaine ko peut salité. Mutu ane a une église. Bon mon miracle ndeko bukana ka saki accident. Dites amen. Zamba osala bikam. Dites amen. Oh là là. Que Dieu ait pitié de ces peuples. Ça c'est vrai. Peuple oyo ba somba makina makila. Jésus-Christ a dit lola aye akufi bolumbu pona bato yo botika ko sakana na peuple de Dieu botika ko sakana peuple tala makila ya Jésus-Christ le sang qui crie plus que le sang d'Abel alors au mona allez bon frère bo kataye ndiko bakati plâtre wana bat bagangi miracle njoko zoko sabato après aller baniko senga offrande sikoyo. N'est-ce pas un miracle, je peux un miracle, amen. C'est même $1000, c'est même 2000. Au sala na mbongo wana eloko moko ça marque non ba bundi c'est toile na yo. Makambo yo moko sili sakangote, soko banili kambe sila kate. Ya batu mususu sala kambango, ya mo batu mususu ngana def saka batu. Mais ce comme na tuna ngaba futa kanyongote. Ngana sali saka batu. Mais nga so na problème ba sel sa ngate eza ba signe ne place au une émission mususu na ko continuer ce que pendant le bela 4 masques il y a rejet il y a refus poli masque de vieillesse na masque de richesse les locaux donc combat d'apparition de l'étoile eza makambo maté. biso nyonso ya Jika TV News bebalanda biso mokili mobimba totombeli bino boyeyi bolamu pe bolandi émission na biso tolobela nyonso nalobaki na émission na biso tolobela nyonso tolobaka nyonso totikaka eloko te
tokotaka na ba vie ya couple, tokotaka na mayematali église, tokotaka na mayematali makambo nyonso mwasi na mobali ezala ta na mbeto tokotaka. Tolobela nyonso ezali na tabute kasi tozali ko continuer toujours elongo na Dr Patrick Mosena Nzambe na mayematali mystère ya apparition ya étoile. Combat to mystère ya apparition ya étoile. Tozali ko continuer nango tomona ki bozala ki ebele ya kolanda émission wana pe bozala ki ebele ya ko commenter wana na mona ki na kati ya commentaire mwana mboka Freddy Ntambwe a commenter ki pe atuna ki mituna na ye alobaki Mosena Nzambe olobi malamu kasi place moko osali lokola o se contredire yo moko na ebiete Mosena Nzambe ye moko azali wana a ko répondre mwana mboka Freddy Ntambwe sans oublier na pesi mbote na boss de boss FT bisika ozali zoa ya yo en tout cas Nzamba pambola yo président ya fondation Gifred na pesi mbote et longo na ba membre nyonso ya fondation Gifred na pesi bino mbote ceux qui oyoki Gifred wana moni mwana mboka FT boss de boss to pesi mbote bisika ozali Nzamba lola pambola yo moko ya baye bazali ko soutenir Jika TV azali ko partager pe azali ko commenter azali ko sala babula mingi na Jika TV nazali ko pesa Fabrice Mande na simabilili ba griffe tu ya monde entier ba bazaka abonné awa na ba o ba s'abonner sika ba mama to bandimi ya Dr Patrick na pesi bino mbote mbala simana kotanga kombo ya moko na moko esengeli boko melanga ba kombo na bino na kati ya commentaire e kozala bien Fabrice Mande so tozali kotambola no nzela moko kofungola caméra penza na ndenge ya monene to kotisa Mosel na Nzambe mwana mboka pasteur Dr Patrick Mbote. Bonjour maman Judith Nzambe apambola yo. Merci papa. Apambola pe ndeko Fabrice azana simabililingi. Merci beaucoup. Apambola ba oyo nyonso bazolanda biso na bokebi nyonso parce que émission oyo ezali émission moko ya bozindo na kosenga na yo. Motozolanda o aimer, o partager, o tindela bandeko na yo. Ba yeba likambo nini oyo evani na kati ya étoile. Tolobaka ka étoile, azana étoile lakisi nini. Nakolinga yambo nakota na mozindo émission na sambela. Merci. Mokonzi monene Nzambe na nguya nyonso tokumisio to pambolio émission oyo totike na maboko na yo banda na biso pe sukisa na biso. Nguya nyonso moni satana to rendre ngoni pe sans effet. Pambola bana na yo oyo aza malade na mbeto ya hôpital ba yibi étoile. Pour être malade ezo ememe na liwa. Abika na kombo na Yesu Kristo. Malade ya cancer du sang. Maman moko na moni azobela cancer du sang na mbet hôpital. Nzambe bikisa esiko na kombo na Yesu Kristo. Papa moko za malade ya makolo Nzambe bikisa na kombo na Yesu Kristo. Maman moko azoluka abota Nzambe pesa ebana na kombo na Yesu Kristo. Fungola ba porte esike kangami au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Fungola ba porte bisike e kangami to ebete tata Nzambe mo pesi na pe mayemo ko mokonzi na nyonso azali capable. Soko ndimi amen elongo na biso to ebete esalemi ndenge Mosena Nzamba utikoloba. Papa boni ba santé. Santé za malamu na ngolo na Nzambe kaka ndenge na ebisaki yo nazana mabondeli o Nzambe alobi na ngana na kota mozindo makasi po alingia sala makambo minene na mokilo na nzela na ngai. Merci. Yangwana, il faut qu'on se prépare. Talatina, tozoya côté à sang malamu panayo. Nde bazobenga biso les prophètes des étoiles. Message à mon nene on a révélé les secrets de l'étoile. Bato belé bayi bakate makambo étoile était à makape na ba église té bato bakanzango makambo magie tala makambo étoile té bondoki mambo étoile banana Bible Nzambe ebisi Abraham alobi Abraham oyo aza papa na biso ya kondima Abraham ozana poso bota tala likolo tanga biloko nino zomona kuna minzoto Abraham abandi kotanga akoki kosilisa kotanga te Nzambe yebisi susu kende pembeni ya bazelo ya mai kende kotanga Abraham akokotanga te Nzambe yebisi eboyi bana na yo postérité na yo ekozala lokola minzoto ya likolo pe lokola graine ya sable ya mabele omoni Abraham aza na deux types ya bana bano baza minzoto cela veut dire ba moto ba chrétien o ba koko lia bango te po ma combien lobi boy apôtre Paul azoloba ne savez-vous pas que vous êtes déjà mort? Votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu dans les lieux célestes. Chrétien à solo azalakasi akufa
bon monnaie zakana dans les lieux célestes. OK. Ozomona. Yango ba koluka ba lia ye ba kokaiti. Azali mwana Abraham me monzoto. Bana Abraham mususu bazali bana Abraham me mabele. Nde wana baliaka bango pa ba serpent. Pour na jardin d'Éden. Nzambe apesa ki serpent pouvoir. Tant que serpent sali buzoba na ye, alabi na ye okobanda ko lia mabele. Cela veut dire bana Abraham mususu ko kamwate bazoli pas serpent. Ko kamwate oh, soit des chrétiens. Toi qui es l'église, balé pas andoki. Ozomona. Azamon Abraham me sable. Ezana ban Abraham ba étoile minzoto. Nde angwana zolo ba mystère étoile. Ezana kati ya Bible. Joseph azolo tandoto ya minzoto dans la Bible. Jésus-Christ ye moko ba benga étoile brillante du matin. Nangina bisa ba ndimi ya Nzambe. Ba chrétien ba fidèle. Makama monzoto soki pasteur na bino zo occasion ko landa yango te. OK. Landa yango na nzela na biso pour comprendre makama monzoto eza magité. C'est ça. Comme ça biloko wana te. Non. C'est Dieu qui a créé toutes choses là. Le quoi ezali makambo ba loge. OK. Mais eza makambo ba loge te toujours révélé. Eza na ba révélation belenza mba pesinga. Est-ce que oyebi que non? Ce qui to enlèvement salami na lola to banolia. Mais matin on était à matin église kolia. Kolia e kozala. Pastor to bansani. Oh. Siko wana mo entre parenthèses na fungolia. Pastor to banolia. Na lola to olia. Na lola to olia. Kolia ezali. Tozana awa na émission. Na formule mo parenthèse. Frère mo kazo bisanga na ke na lola ko luka nini. Na lola kuna ko bina louange na louange. Na lingi na mamba lola te. Oh. Na lola za louange na louange na ibisa ko ndingwana. Oh. Hier sur le but, je vais dans la maison de mon père, vous préparez une place. Okay. Quand j'aurai fini à préparer une place pour vous, c'est alors que je reviendrai pour vous prendre. Okay. Afin que là où je sois, vous y soyez. Okay. Hier, ce temps où Sekoui a comme un accord de gloire. Nous autres, il y a théophanie. Nous autres, matana yango na likolo. Nous autres, on attend Maria ya simba, yesu sabi ko simba ngai soute. Nous autres, on attend bokangi porte, yesu bane ko kota. Okay. Tangu yesu a côté la lolenge mususu. A côté na nzoto wana ya théophanie to koma na ngo ya kembo. A côté kokoko te mais a côté marmota bakangi porte. Atuni ba yekoli. Bozana nini wana po bino bondi mangana sécurité. Babi to wana réunion ya miel na mbisi ya kotumba. Ay bo pesa ngo anyata alia mbisi ya kotumba na réunion ya miel. Na nzoto nini? Na nzoto ata bokangi mirbo ya koti. Donc tant to koma na nzoto wana to kolia. Merci beaucoup. Mystère to combat et apparition ya étoile. Tozali ko continuer toujours nango. Wana nde to koti peza na mama ya makamu na biso oba to nyonso bazali kozela. Ezali na mona mboka Fredy Ntambwe ya Ntambwe. Na mona ki a komantaki a kozela biano kouta epai na yo mona mboka Ntambwe ya Ntambwe ngai na kangaki kaka bobele commentaire na ye oyo atika ki epai na yo na yebite soko ko bandesika wana bongo to continuer na mama na likambo Fabrice de fongola pesa caméra au koti monsa na nzambo koti na ngai pote bato ba mona biano koute pa. Maman Judith. Oui papa. Merci na bato ba commentaki. OK. Bato nyonso bo commenter nzambe apambola bino. Bato nyonso bo ze l'émission ici sur ya deuxième fois nzambe apambola bino. Yango peye. Makambo onde ko lobina se contredire ezali simple. OK. Nazaki na intention ya koloba makambo susu mais molimo na nzambe alandaka biso na mateya. Akene na ngai côté mususu. Problème ezata on atanga ki verset oyo. À ta naissance, le jour où tu naquis, dans Ézéchiel chapitre 16, verset 4, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel, tu n'as pas été enveloppé dans des langues. Nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses par compassion pour toi. Problème est que verset oyo, balbitang yo botamaki. Mutolulu kata makité, ne combat apparition. Cela veut dire que non, otika na alliance ya famille wana. Fredy alingana lubande boyi. Makile ko ganga. Otika na alliance c'est que le jour de ta naissance, ton nombril n'a pas été coupé. Mutolulu bakati ya ngote. Eliko la qui ça sur le plan spirituel. Ato botam na famille ono ke poto. Bitu merolando parce que mutolu na yo eza toujours lié. Na mama wana na famille wana. C'est une expression pour dire que non, l'IA il faut qu'on kata yango.
n'a pas dit que Freddy à comprendre. Moi mboka Freddy ozali koyoka mosena Nzambe. OK. Na yebi makamni na lobaki j'étais poussé par l'esprit. Explication na vrai yango. OK. On moni babita muto botami. Déjà na apparition déjà bitumba ya lien. Eh biso to botami na famille ya bozui ya mbongo. Mais aussi mbongo te. Papa na biso zaka bourgmestre. Papa na biso zaka ministre, koko na biso zaka ministre. Mais bozui nezo quitte pas na hote ndenge nini. Les jours où tinaki mukolo botama ki problème. Ton nombril n'a pas été coupé. Il faut que kata motolo wana, c'est ça le combat d'apparition de l'étoile. C'est ça. Balobi tu n'as pas été frotté avec du sel. Or mungwa et kapona ko purifier. Mungu yaka kolongola microbe omoni mbisi soko zongo na kati ya mai otie mungu mbisi kopola te mungu esala keno et conserver mutu ya mwana Jésus abikeno vous êtes le sel du monde bino boza mungwa bato basokola kapena mungu ezali mabete omoni biso bato molimo to salelaka ba cérémonie spirituelle selon l'esprit molimo ko ebisanga na sukula yo molimo ko ba keno ndenge zaboye au sukula plutôt na mai o batie mungwa ndenge prophète Élisée na livre ya roi des rois tanga komi na mboka wana mai zaki mabe mai zaki bololo akena suka ne bandele ya mai plutôt asengi sani asika alobi botiela nga mungwa likolo sani wana Azu mungwa boaki na source a déclaré mai komi peto. Mungwa soki ba bondela ngo sur le plan spirituel. Soki molimo mosato a révélé mo senga nzambe wana, ba salo service ya mungwa e koko longola botutu. Libabe. Ah bon? Ozomona mungwa sile tala omoni molimo asala kana ba matériel. OK. Et puis spiritualité c'est nga ba pratique. Merci. Ngana bébé spiritualité. Ote bondela ka au nom de Jésus-Christ c'est ce qui bongote. Yesu yemoko na période na ye. Abonne pour na aveugle. Akozwa soyi asangisi na mabele atie na miso aveugle. Soki Yesu azaki lelo ba ko benge médecin ndenge nini. Bino ba avocat bo kanga eti. Bokol ba keno o ezali mutoto to longola numéro d'ordre na ye ya médical. Mais Yesu azanzambe mo point le beka te bikate. Azui soya sangisi na nini. Atindi mutu wana kende ko sukula na mai ya Siloé. Pratique sur le plan spirituel les ali bibliques. Il suffit d'aller inspirer. C'est ça. Nzambe po sala mutu. Azui poto baniko sala lokola mutu académie des beaux-arts. C'est ça. Après azui munokone atiena zola mutu. Il souffla dans ses narines et l'homme devint un être vivant. C'est ça. Pratique nzambe atuni Moïse. Moïse ozana nini? Nzambe ko sala mbala moko. Moïse alobi boye nazana lingenda ale nzambe a profiter. Ale beta ona mabele e kominyoka. Ale simba mukila ezongi lingenda. Yangwane salaki makambu na mer rouge. Na lingina ouvrir moi parenthèse. Lingenda oyo emelaka banyoka ya Pharaon ezaka ya Moïse te. Na ba pasteur bateyaka, na ba musicien bayembaka. Lingenda ya Mose emelaki banyoka ya Pharaon. Ezaka ya Moïse te ezaka ya Aaron. Miracle no se samba égyptien ezaka lingenda ya Aaron. Pour la première fois lingenda Moïse esalama et ça la miracle ezaki na mer rouge. Wana fongoli parenthèse. Ba mise nyonso ba yema banzembo linge na Mose melaki banyoka ya Pharaon ba sala berer ba kotela biso berer na église ambo hérésie ezalo ko sona tuni yo ata na tuni cameraman ata na tuni muto olanda biso mbiso melaka Jonas aboka Jonas wapi eza na ba film ya dessin animé ya ba super book o mona ke no mbiso na ba kolba ke no aboka Jonas na Ninive nzoka mbisa boka na Jonas na Ninive. Mais ce que bateya biso bongo ndenge nini mbisa boka ka Jonas ka kesika zoka masuwa Jonas akendeke Ninive na nzela makolo pendant 3 jours makamweze belé au mona surtout ni mutu Nouveau Testament banda mutu alobaka no ebanda na Matthieu Nouveau Testament banda na Matthieu te pour Yesu yemoko azaka na Ancien Testament tant ba botier ba pesi ba pigeon ba tourterelle ya Ancien Testament bon nazonga na sujet na biso on les a ba enseignement mosusu na nzambe to continuer na sujet na biso alors en tout cas nazomona Fabrice mande kuna ko seka seke makambo ekoko te penza na muzindo po ya za antichrist moko boya budaka pe makambo mosusu ba eza malamu koluka connaissance
Parce que la Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Okay. Alors, bah, frota qui yote na mungwa. Ok. Tu n'as pas été lavé avec de l'eau. Ok. Aux hommes, on a combien apparition étoile. N'engo on a problème. L'eau, c'est la parole de Dieu. Okay. Il faut que tu sois soukula, on a le lobananzambi. Ok. Il y a un numéro zawana, benga biso. To bonne la pona ko soukula mbindo eleki. Ok. Né a lelo, na kolobela 4 masques. Masque de refus poli. Masque de rejet. Ah bon? Masque de vieillesse. Ok. Na masque de richesse. On va pasteur va éviter. Masque de richesse. Bako latso masque de richesse. Parce que kozongelango. Masque de richesse. Ok. Masque de vieillesse. Ok. Masque de rejet. Oh. Masque de refus poli. 4 masques. On a 4 éléments où est comme mataka. Étoile tango zobima. Ok. Et Bazol Bati n'a pas été enveloppé par des langues. Au moment où tu as beau tami, makambo bazo énuméré, basuko na maïté, motolu le katamité. Ok. Ba pakoli mungwate, po ba na kolongola microbe, bazingi elambate bayokela ki mawate. Ok. Et lamba ezali symbole ya Saint-Esprit. Amen. Nde okomona ange abimeli Marie. Aibisi Marie mbote okozwazemi Marie atuni abi naza vierge. Okay. Et ko sale mandenge nini. Ange aibisi eboy. Le Saint-Esprit te couvrira. Donc molimo basato ekozipa yo eze lamba. Yango mona Élisée aibisi Élie. Donne-moi le double de ton esprit. Oh là là. Et là, le but que ce que tu me demandes est difficile. Oh là là. Mais quand tu me verras monter, c'est alors que tu les recevras. Ce qui est impossible là. Parce que Élisée demandait le double de son esprit. Et Atiki Molimo a double té. Pouf, et la main quoi manteau. Élisée comprend d'amis manteau yo. Et ça n'importe quel manteau te azui yango. Oh là là. Alati yango. Malamoko azui le double de son esprit. Moko musu to lobela mystère. To lobela mystère wana. Eliaza yemoko mulimu moko. Mais Élisée zo senga le double de son esprit. Oh là là. Et la kisinini. Elia beza difficile mais Élisée azui yango. Élie a sala 7 miracles, Élisée a sala 14 miracles. Oh là là. Alors, molimo wana tango Élisée azui yango nzele lamba, a comme il bossa Jourdain, a beti mai. Mai e kabwani, abi où est le Dieu d'Élie? Ba fils de prophète bazaki na ngam balobi vraiment molimo ya tata na ye comme kotambola na ye. Tu n'as pas été enveloppé par une langue. Les lots batou, bazan ba problème parce que bazan la Saint-Esprit. Mouto ko benga ba demo fire moto. Est-ce que yo yebi na catégorie ba bitumbo ozanango? OK. Est-ce que yo yebi nani ozobundisa? OK. Ozomona. Oko benga ndenge nini? Bible zol baboy. Quand l'ennemi, le diable, viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Mon mouna yé loko la fleuve. Aye loko la maille, et loko malamu, maille. Loko la bénédiction. Loko la moitié kitoko. Loko la mobile à mbongo. Loko la mouto à bonga. Aye ko pesa peso mbongo. Aye nga na zu mobile. Prière et fouti. Quand l'ennemi viendra comme le fleuve là, tromperie. Mais l'esprit de Dieu est qu'on détecte moi si yo aza moi si akobebi sa ministère à Mosel Nanzambi. Mobalo aza mobali akobebi sa ministère à moi si yo. Mobalo aza mobali akomima moi so na liwa. L'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Le là remplace le diable. Alors il faut que la remplir dans molimo. Bible que Jésus-Christ a ma bonne pendant 40 jours, 40 nuits, il fut rempli de l'esprit de Dieu. Mais le diable a yaki. Tant au diable a Satan, Jésus a repéré. Alors tu peux transformer de ces pains et de cette pierre et comme un lipa. Jésus a dit non. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la parole de Dieu. Alors Jésus a sangé ce mot, limo, la parole de Dieu, là où il y a l'esprit de Dieu. Et la parole de Dieu, quelque chose, un miracle s'est fait. Alors, batebele bazana combat. Et toi l'enge bima. Et botama. Angenga akoma na mbongo asomba tonga azozwa ba réclamation ba singezo sale ba rétrogradation à cause ya manque ya biloko ba sukoli na mungu ate
bazipiki elamba te basukoli na mai te bayokele mawa te mutolu ne katami te bato ebele baza na balien même bapaster baza na balien lokwa paster pétage aza na lien pétage ozomona wana ye makasi akomi paster tala lien ezozongisa ye nsima mutu akomi paster mais lien ezozongisa ye mais docteur soyez sérieux mais docteur il y a des milliers ça tourne ça va ça des martyrs nazolo baboyi il y a des milliers ça la babika na etala mama il y a des milliers ça ba makambo mama tikabiso jusqu'aujourd'hui aza prophète des nations tikabiso to mais histoire to kobungisa ngote mais quand même on sait na Zambie la Bible dit mieux la Bible dit yoka mama Judith la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement yo bien ngote mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nze moba ndeko yemba yo bandaki na molimo boni lelo yo sukisi na mosuni sikonga be mosana zambe nini ko l'accepte ya abungi kaka mwa ndenga ko saka makamo msusu yo po saka analyse ya makamo msusu awa jo msuna ko yamba ko analyse ya kofina sindi na bon analyse ya kofina sindi na lobila te poni kasi na ko yamba kasi yango pe yamba neti jibe pia na linga ka ndea yemba neti frère Fali neti frère Ferry ba yemba bien na ibi bango bongo tango yo lobi bongo somboki na somboki te mena biboyi bongo yo s'attaquer na mosana nazolo baboyi nazolo baboyi pour des joie place au côté la nga penda na liboso pezo mona makambo seigneur tala ozomona étoile neza kombati muta banaki malamu na suka babu Pierre azotambola na Jésus-Christ. L'église à Jésus-Christ baza 12 personnes. Jésus a le Bible, Jésus est mon présent. Alors Pierre, la nuit d'aujourd'hui, le diable était venu te réclamer afin qu'il te crible comme du froment. Satan a été réclamé. Donc Pierre a zangana Jésus, mais atambola Jésus mais azara Satan. Ba pasteur belé à cause à Jésus, mais azara Satan. Dans la Bible, dans les derniers jours, plusieurs viendront à mon nom. Ils diront, Seigneur, Seigneur, n'avions-nous pas prophétisé à ton nom? N'avions-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avions-nous pas rempli les stades de martyrs pour prêcher ton nom? N'avions-nous pas chanté à ton nom? N'avions-nous pas prêché la parole de Dieu à ton nom? Le Seigneur leur dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Iniquité za masumu yanko. Tant que vous avez manquiona, qu'on fabrique miracle, manquiona. Le rôle la pasteur moko, ya ko mutu, ba yo na mutu, alati plâtre, allez. Ba ki balati plâtre. Balati plâtre. Plâtre l'équipe nza. Plâtre l'équipe nza moi une semaine qu'on peut salité. Mutu à une église. Bon, mon miracle, ne quoi boucana qui accident. Dites amen. Dites amen. Oh là là. Que Dieu ait pitié de ces peuples. Ça se fait. Peuple, oh yo ba somba makina makila. Nangina biselo komoko. Jésus-Christ a tiki lola aye akufi bolumbu pona bato yo. Botika ko sakana na peuple de Dieu. Oh là là. Botika ko sakana peuple tala makila ya Jésus-Christ. Le sang qui crie plus que le sang d'Abel. Alors au mona allez allez bon frère bon kataye ndiko bakati plâtre wana bat bagangi miracle njoko zoko sabato après aller baniko senga offrande sikoyo ndeko bon miracle wana yo pour un miracle amen c'est même $1000 c'est même 2000 okosala na mbongo wana eloko moko te témoigner ndenge nzamba uchopese mukanda bato ebele ba étoile na bango limo na l'église. Ça c'est vrai. À quelle église le roi n'était pasteur pétage à Tchema Boko? Yo yebi que non pasteur dans un pétage. L'homme église na ye ozaka awana. Tant lobi comme malédiction. Ko bomela baninga kope na monio. Cop. O bomela baninga. Naza pona ko boma ba kope mabe. Bomela baninga kope. Pona omoni yoka na évangile. Maman j'ai dit. Na évangile nga négocier raté. On ne négocie pas avec l'évangile. Au monde Bible zol babou. Nous serons sévèrement jugés. Biso. Batbao kanga makana versia ne touchez pas mes ouais, ne touchez pas mes ouais. Ouais on est banane. Yo kasi ouais ça va pasteur. Ouais ce sont des personnes qui ont reçu le Saint-Esprit. Saint-Esprit ça symboliser le mafuta ni a pas kola bato nyonso tout. Ne touchez pas mes ouais, on a parole on va s'adresser na diable. Yé merci ma ba pakolamité. Interprétation on a la parole de Dieu.
besoin interpréter parole de Dieu bien te pour na ko ba profit abino moko na zongi na makambo réclamation ya étoile Jésus a dit Pierre Satan qui ko luko na butu mais na bondela ki pona yo quand tu seras affermi c'est aussi tes frères. Donc Pierre tant yo comme affermi Pierre a comment qui affermi quand les jours il y a assassion tant que mo santo ekiti affermi c'est ses frères. Donc Jésus-Christ l'église naï azana Pierre na ba Jacques na ba Jean batu nyonso na ba André mais ba oza la fermité yeso kotika fongola l'église na maboko ya Pierre a comme affermi pour affermir pe ba ndeko na ye tokotanga nanu na Cantique des Cantiques chapitre 1er batanga Cantique des Cantiques te Cantique des Cantiques bat nous sommes na ngaka o makambo ya ba amoureux Cantique des Cantiques verset 1 chapitre 1 verset 6 tolbe la combat apparition de l'étoile et puis to chité na ba 4 masques wana yoka mutonde azolobabi ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Okay. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai point gardée. Ah, ou à mon lit, moi, servitude. Ou combataka étoile. Yo, ce qui parle à moi, si na ote na ba na ote. Kaka na bande kono famille. Mon lit, moi, servitude. Nazo sambi salika moko boye. Moi, ça je réclamé pour la mobile naïe. Mobile a somba ma pan ou maman nangaï. Mais mobile ayebi saka moi cité. Famille mobile ne ba yebi. Bako yiba yo papa, bako yiba yo, bako boma yo. Yo somba lupango, il faut moi sino yeba, ba no ba yeba. Pour ta soko zate, ba no ba bénéficier. C'est ça. Et là on est tindo yebi sa moi sina oté. C'est ça. Et ça molimo réclamation. Moi si pe lo koni les autres tindo yebi sa mobile na yoté. Moi si azana ndako libala me atonga pharmacie na bibwa azana poto soma mpango mbala yebakati azana ba magasin aya kaki sasa azana ba magasin mbala yebakati c'est ça molimo servitude c'est ça muto azana servitude abano bongisaka bandeko abano ka susika bana bandeko ba pesio kodia na ndenga molimo po yo sunga ka bango mokolo yoko boya ko sunga bango mokolo ngonde liwana yoko ya ndeko mona muto azana molimo bongo bakomata libala au moins mobala olinga ken mwasi yakende akoma libre chéri bondowe akotsaka mwasi mwasa kolinga libala te pozo mobala o mibali baza bien te basi baza bien te molimo ya servitude kombataka étoile to benga ngona combat spirituel l'esprit des filles de famille et l'esprit des garçons de famille ba comme so garçons de famille problème nyonso tout ezaka mwasi moko bonayebi iye azana ba noko azana ba mamalik ba papa kulutu bato nyonso mais soki ata moto alinga bala na kisasa ifo mbongo libale ko epa na ye mwana soki moto akufi yende moto akenozwe bembe wana ame mamona morgue azomona keno famille tela motema responsable la famille chapata moi si on moyen bala ezate soki azwe mobali faki maye mobali wana oke so le bembe tamba moni mobile alinga poussa na pona bala e babandiko bimisa mwasi so le bembe bandiko pesa mwasi ba maladi moko ya mabe na nzoto po mobile akima ozana molimo wana ya servitude ozoyo ka mama nanga e combataka étoile ya mutu po ya apparaître le combat d'apparition de l'étoile ndeko mona mwasi aboye akobota te bakobundisa ye mobile wana bakolongole pe musala Akokoya kapo bala mwasi ote pour aza bien la famille, la fille de famille, les garçons de la famille. Siko ah est-ce que toto tanga moi ça zul babi. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Bon mon ngate na komika mwindu boy. Ngaza mwindu te. Oh, pembe za bongenge kla eza étoile. Yes. Ezala batobele ba longola bango be kla batika bango mwindu tala mwana mwasi fille de Jérusalem abi bon mona ngate na koma mwindu boye
na koma na souffrance na na poto ma mesimba kate na bala ki mbala bengani nga soit na zanda ko libala mobala kabila ngate na bénéficia kate na ki nanda ko libala lokola molimo fi de famille la na ngai mobala komi impuissant mibale belé ba komi impuissant parce que mobala ki ba fi o bazana molimo ya servitude eza lokola net bakanga bango yo yepo o délivrer ba ko bundisa yo ba bo ça va bobala na me komi lembele papa komi cowboy fatigué benga mosel nzambe na bondela pona yo ozonga bopikiliki ande makambo ki prophète yo nzambe apesa inspiration ba kisi mususu na biso mais là tel bopikiliki zongi mbala moko bon a tendenga na mwindu boye siko pona ko mwindu c'est ça. C'est le soleil qui m'a brûlé. C'est ça. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Bande koya maman na ngai Judith. Makambo eza étoile. OK. Balobi bande ko na ngai. Yango bi besoin que chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ça c'est vrai. Et même la personne sur qui tu poses ta tête. Ata mobali na yo, ata fiancé na yo tina ka motu na lipeka. Balobi koza na confiance na été wana Michée Bible mutolobeli yango. Ah oui. Michée chapitre 7 verset 5. Balobi bokilo ko bundisa bokilo na ye. Yo kotaki na famille ono kene libala mais bakomi ko bundisa yo. C'est ça. Bato bele bazuba problème kotaki na famille ona libala. Et toi les limwe po kotaki libala na famille ona mama na nga. Avant bala tuna nzambe. Avant bala kota mabondeli. Tuna kité. Na pesi mote na papa na nga Yudi Ive. Papa Yudi Ive to pesi. Na maman champagne Yudi, maman champagne Yudi Ive. Na Belgique. Na Belgique to pesi bango. Ozomona. Merci. Il y a consultant Mosé Lanzambe, Mosé Lanzambe na bala. Bondela na nupona nga. Merci. Nzambe atalisa na bondeli na nzambe atalisa na bi mwasi yango yeyo. Alongo kuna yawa pasteur pambo libala na pambo na mintu bazana poto na peso mbote na mwasi na ye na mwasi na ye maman champagne Yudi bo partager mission ezali témoignage tant on attend ba kombo batwa ezali kamboyo na sina bondeli et c'est salami moi c'est comme na poto OK et c'est simbi makambutu bisou bye bisou bye siko tala bande ko ya mamoy babi bande ko ya mamoy bazui mutoyo. Ba commissaire noir, ba commissaire, ils m'ont fait gardienne de leur vigne. Oh là là. Ba commissaire ngana koma ko kengela bilanga na bango, ma vigne à moi. Je l'ai pas gardé. Aïe. Bilanga nga mona gardé en côté. Keba. Et ba signe oyo etali samake non ba obundi étoile na yo. Makambo yo moko sili sakangote, soko banili kamesila kate. Ya batu mususu sala kambango. Il y a un peu de choses ngana def sakabatu mais ce comme na tourna ngaba futa nyongote ngana sali sakabatu mais ngaso na problème ba sali sangate eza ba signe ne place au une émission mususu na ko continuer ce que pour le bela 4 masques il y a rejet il y a refus poli masque de vieillesse na masque de richesse les locaux donc combat d'apparition de l'étoile eza makambo maté et belé. On a moni za munane mosali na nzambe na moni Fabrice Manda ebisi biso kitoko mina suka meloko munene na lingi na tuna boye muto alandi partie oyo o paza ki connecté na deuxième première partie na deuxième partie oyo eloko nini okuki koyebisa ye na minute okuki kosala nanu ya mboko na suka ya message apparition ya étoile to komba ya ba étoile papa moko benga na Afrique du Sud abi mosali na nzambe na landi yo bien. OK. Nazana posa étoile nangezonga. Merci. Nazana posa nangenga. Okay. Ba kope ya ba ouverture ya. Merci. Au moins mutu so atalibiso, otalibiso. Ce qui est intéressé ko beta temete. Benga mosai lanzam na bonde la pona yo parce que ce qui va bundisa étoile no ba pesa lokolo kilo. OK. Au moins pendant mosai lanzam ya bien. Mais OK kilo ah bango nyonso ba passer ba kokana. Bango nyonso ba aventurer ngana sa aventurer te. Nena lo baboso la nge baneti suka. Yo moment que nous aventuré, c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il veut dire là. OK. Azamuto ça va jeter. Na aventuré te. To tanga classe oyo, to postuler pe na moko oyo. To za makambo ko sala pays. To za ba diplôme ya ba université. Tango nzamba bengi biso, abengi biso ka ba buriki te. To komi ki pasteur te, po to zangi te.
Tout ça la nzambe po nzambe alingi to salela ye. Merci beaucoup. Benga biso ozana problème ya kobota. Ozana problème ozana posa mbongo ekima yo. Ozana posa zo musala, ozana posa na bondela pono pona mobali na yo. Yes. Bo bebana likamo oyebite. Wana nyoso bazo iba étoile. Tant to lobela combat apparition mariage nen ba bundisaka étoile de mariage. Kanga ba siji wana. OK. Pourtant to kota mambo combat étoile ya mariage. Neto loba. Bako pesa moi si mon solo. Bako pesa moi si mon solo. Moi ça sur la bien été. Moi ça comme impolitesse. Moi ça comme orgueilleuse. Moi ça na mbongo. Solo ayebite. Mapeka solo. Mapeka solo. Moi si azo bisoka pusana tana mutubo mibali musuba za na posta simbi atana mutubo solo bima nzoka yo zo kansaza ki bo motobo nzoka ndeza mulili. Moi ça za camarade mai camarade ya citron, camarade ya stick. Oh là là. Tokolobela makamwana. Tant que comme la combat des étoiles, tokolobela sous terme bongisa libala. Wana tokolobela makamwana bozindo. Pour muto mona que non. Ezabitu ma famille te yonde. Moi c'est mon bimba. Moi c'est mon avec pratique. Moi c'est mon bazana démarche te. Yani na ona dendela ye. Moi sika ko séduire mobali ali. Yani na ona dendela ye. Asa balanga déjà na boti bana yani nango. Na lata kilota mukuse na binela ye. Na ndenge ni nango. Amona ngo za boîte de minda ko yo. Oh là là. Na komela pe bébé. Na ndenge ni. Oh là là. Ne mobali pe bitumba. Kolobela moi ça t'a jeté ezate. Oh là là. Pendant toute la journée, comme moi, ça t'a texto bolingoté. Yo t'inda flirté. Yo ata Saint-Valentin boya rango. O biso ba chrétien. To linga Saint-Valentin te tika biloko wana. Bima na na Saint-Valentin. Ils ont fait des amoureux. Babu ni étoile no papotika célibataire. Okoma bibota bota. Zela ni papa. Saint-Valentin pe ata pasteur a continue. Ah pasteur a nego fêter. Bima na moi sino na Saint-Valentin tika biso. Bima na moi sina yo. A continue pe fleur. Pe sa fleur, pe sa na mbongo tile na bijou. Bon so azana ngote. Qui pasteur l'église na chien. Oui. Maman, maman Judith. Papa na sali ni. Na seki na ngande lobi. O sexy nga makasi. Donc bato wala ndabiso, merci beaucoup. Bon commenter. Bon commenter, bon benga. Bon ligne émission, bon partager. Bon partager à n'importe quoi. Mais monsieur a bosso talon na ndako na mwasi na yo, na bandeko na yo. Au senti aux édifiés. Au comme appelle Mayele. Au comprend pas mystère. Moutonio sur la docteur Patrick. A comme Mayele fongwa maka. A kolinga. Et puis ce qui n'a une émission notre banobenga. Zongi saye. Papa on a zonga. C'est ça. Tozana makam on zametini bisoto loba. Merci. Yango tozana ba télévision. Merci beaucoup. Na pesi mote na ngai. Merci. Na maman na ngai Annette. Na pesi mote na maman Mireille Pombo. Nzamba pa molesko zola na biso. Na pesi mote na maman na ngai Moseka Moleka na Caroline du Nord. Yalo ba lobaka Caroline du Nord. Ba yebe Moseka Moleka na Caroline du Nord. Voilà. Maman ngape na pesio ingeta na. Mote na ngai na maman Maeva Flamme na Belgique. Mote na ngai na maman Nancy na Londres. Mote na ngai. Mais na mona ki commentaire maman Moseka te hein. Maman Moseka Maman Moseka nani mikolo to solina été abenga. Na mbaki mama bele ba prier na robenga ye natinde le mission liboso natinde na oyo ya robenga ya opesa mote ya za mamoko malamu abenga ngabi bonjour l'homme de Dieu mon fils le prophète mon père spirituel. Merci beaucoup to comme la soka mote na ngapi na maman Angela Meza na Canada nzambe apambola ye. Merci beaucoup mon sena Nzambe Nzamba Pambola Yope. Merci beaucoup na Fabrice Mande na Suma ya caméra. Bolandi o mon sena Nzamba lobi o lobi ezala ki tellement profond que moyen na lobezala ki te nazaki na témoignage moko na linga ki na loba mena koloba yango na ministère na mystère o etikali yango ngai pe na témoignage moko na koloba eza très profond po boyeba ke makambo tozo loba to tozo sala eza ya lokuta te ezali makambo penza ya solo pe ya bosembo. Merci to komi na suka ya mbula ya solo ozana besoin ko sunga ba ofele ozana besoin ko sunga ba veve ozana besoin okanisa oli ensemble na baye bazanga
contacter biso nazali ko représenter fondation Jufred na kati ya République démocratique du Congo ngai nazali ko présenter wana nazali ko pesa président FT bisika zali mbote na yo azali président ya fondation Jufred nazali ko pesa yembote en tout cas contacter biso ozali na besoin ya kosunga babola ko sala action elongo na fondation Jufred au contacter biso parce que peut-être le 25 décembre toki kolia na bana na orphelin quelque part. Merci beaucoup na baeba ko landa émission na biso oyo bo partager bo aimer bo commenter bo tika ko partager buzoba parce que zali comme mabisika eza comme mabiso esika mon côté kasi oyo nde comme mabiso bisika malamu soki Yesu Masia Nazareth azongite tokutani mbala ya sima elongo na mosena nzambe papa nzamba pambola. Merci beaucoup maman Judith. Merci beaucoup, bye bye.